l'autre côté au mona kaka mutu azo s'installer yemoko azo s'installer au mona mutu abeti concert na ye soit na stade moni peza que concert na abeti ngo bien te et abeti concert na stade comme abeti ngo bien te ba critique tango eleke belé ayemba kité image et lumière ezala kité abeta ki mpiaka au mona kaka mutu akovanda kaka kimia te akuvona kaka ifalu kaka na zongela kaka concert wana zongela no pa mutaka nyaza te yo zongela no kaka concert na yo po mutu to ayebi ke obetaki no bien te ya nango likambo ko bomba te e bani nango ke concert moko ebetamaki na stade ezaki nango bien te mama wa taifa ejikati libada mama wa taifa ejikati bino boye bakaka kolobela Bercy Adidas Arena U Arena salle o eza plus de 20 000 places salle o ya kobeta aux États-Unis eza plus de 20 000 places so bino bolingeka batanga Bercy batanga Zénith batanga Adidas Arena batanga U Arena tout développer tout ça ba congolais photo de tout ça ba jeune photo développer quand même mémoire batata na bozola na ba kosa kosa bino bozo tikala na ignorance ya makasi basali ya minene ezaka na France te basali ya minene ezaka na France te salle oyo Parc Plaza na États-Unis oyo noziba kobeta le 29 juin et à salle il y a plus de 20 000 places mama wa taifa ejikati bonjour mbote na ba griffe tout il y a monde entier partout où aux Otalanga na peso mbote. Je commence d'abord à mes salutations à mon boss, mon patron Inozbi, tigre les ballons d'or de la musique africaine. Leader moko ka ndenge na lobaka mitu kebele mapango ebele moi si kitoko mwana kitoko mama rebo ba contre belé ba voyage belé ba viser belé sans oublier Big Mana de recevoir moteur nzamba ba contrat HB nzamba ba clip Gizo Océan de la musique africaine Biro Mobimba ya Afro Congo ba mbote na bino. Les griffes, je suis devant vous aujourd'hui. Tom Mekempe ko solo là. Moi analyse muke par rapport ya Afro Congo, ya makamuna biso évolution Afro Congo, ya biloba loba pe abatu. Et Tom Mekempe ko réfléchir ensemble. Les monologues de l'air oyo azepa naye azo acheminé ba répétition pona epé calcul o ebimaki oyo banzembo ya biezaki na kati ba chantier rumba moko pure rumba mature rumba typique oyo ayembi penzake mélodie son image ezobalana ba bilan zéro oyo ayembeli bongo Kelvis Koi fils de la promesse bango kaka c'était kutu wana hit planétaire ezo beta na minute oyo bato batami o c'était tala ndenge ba vandeli c'était ils ont cartonné de partout donc c'était toujours obima matete okota kingasani okene mbudi ozonga maluku c'était na c'était. Voilà, ça c'est quoi? Maintenant ça c'est quoi? Donc et comme parti préféré ya ba congolais olo moi likambo yoka. Maintenant ça c'est quoi? Maintenant ça c'est quoi? Côté wana en tout cas coup de chapeau na molodo leader Inozbi Tigre international les profs titulaires ba merci belé pour na son ya kitoko ponela kibiso c'était oyo ezo binisa na minute oyo na ndenga kosakana te. Alors molodo asukaki wana te et puis na biso ezo évoluer très bien na ba YouTube so tali chantier déjà 2,7 millions.
et chantier eza 1,3 million. C'était 2,7 millions. Ils ont 2,8 millions. Donc, évolution, ils avaient tous les chansons, on a audio et dépassé déjà 100 000 vies. Sur YouTube, ils ont déjà exploit Yamakasi. Exploit Yamakasi. Yango moni, et belé ba meka qui peut biloko na bango simbi parce que c'était zana terrain, calcul et zana terrain. Si tu es ça qui bango, bo calculer. Tu sais qui bango bo calcul. Avant bimiseloko, betana nous calcul. Bayoka ki bisote et voilà maintenant les conséquences. Ndenge zawana inozubi tigre akozala na tournée ya makasi. Azalaki un peu sollicité beaucoup. Ameki un peu kopona nanu moi ba date oyo akomona akozala disponible. Pour ba date eza tellement belé, ba demande eza belé. Eza ba date mususu eza sous traitement, toujours traité yango pour to yeba ndenge nini ya kobatisa ba date. Ba festival nanu ya makasi otozana ngo ya makasi. Et puis ngana kobeta fête na batu o balobaka le roi de festival boy na boy. Bo toko sana maboma te. Toko sana vraiment maboma te. To yebani bien ndenge tovana ko to yebani bien. Batu na bino barevaka ba festival na ya makasi barevaka yango mingi. Bakotsa na balar, bakotsa batu batinda batu na bango po baklasse bango na ba festival wana. Mais Inosbi atinda ka mutu te akenda ko solliciter te yende bazo solliciter et puis avant ça le déplacement na ye akolia na premier cachet. Dona contrat ne mobimba ko signer bako kata na parti grand parti ya l'art batindi po abongama akende. Ezaka pamba te yoka mbongo ya zoka na festival eleki eza 1000 fois na ba petit concert na bino bobeta na ba kini awa o bobeta na ba restaurant eza 1000 fois pour cacher ya zoka na ba festival na bino boyebi yango te yanga azotomba makaka azosoma mitu cacher azosoma mapangu vine yeke ndeka liboso pona nini mbongo azo toucher l'art na ba festival ya bien. Bino kaka bovanda na bozo sala ba débat moko yiniti. Yo moni ba festival azo betana za ba festival ya blague. Ya ba festival ya makasi. Tourner na ekobanda bongo le 24 juin. De soto koti juin ba le 24 abandi tourner na ye akobanda na bongo na France. Le 24 juin a Rosala na France. Wana na compte ya partenaire na ye ya makasi Enezi. Oyo akobetse bongo na France. Ya blague te. Ya neti ba concert moko azo kende na ye a sollicité te tala na beta boye moi eloko se bimo te eza producteur aza. Do bazo bengi ça ye aza bien logé. Akobeta concert na ye caché na ye déjà na poche. Tango akobeta azui le reste. Ya neti ba concert moko ya blague te. Ya okende na restaurant moko boke solliciter te batuta ba komela masanga e ba profiter ka lokola concert na rien. Mama likambo eza pe Afro Nation. Oto yoka ki makelele awa na Congo un tel premier artiste akobeta kuna bande ko nanga eloko ngana ko senga ba jeune conscient ya RDC ba congolais. Ba jeune conscient. Tobungisa ba conscience na biso te. Afro Nation wana babimisaka ba liste chaque année pour na eza mama na festival oyo ba Chris Brown bayaka ba 50 ba artiste ya minene bayaka kuna. Babimisaka ba liste na bango. Bazaki nanu ebandeli ya kobi babimisaki nanu kutu liste awa na Congo artiste moko azaki na liste wana te. Mais tu remarqué kaka batu bakei ko négocier ko kota bipai na bipai po ba classer ka ba kombo na bango. Alors que première liste comme moi nezaki te. No moni vient na biso ma welisa aki a négocier na ye ti ba classer.
Comme d'habitude, bandi ba makelele na bango basala premier artiste. Inozubi a été classé en 2019, 2020, 2021 na Fondation. Compte tenu de la COVID-19, d'autres problèmes où je ne peux pas même en parler parce que il y avait des gens mal intentionnés et au balinga qui était hier participé, mais comme moi na bilaka nenga zawana inozubi nzambala la kate content na ye ezaki bien respecté ba yeba kita nini au classé mais azaki déjà classé banda kala yenda azaki premier artiste ya kozala société kuna bino ba ndenge ba classé bino ya négociation wana ya kosenga se ya kolela trop ndenge moko te ezana moko azo forcer carrière mususu carrière na ezo kene normal faut to yeba biloko wana so to landeli penza na ndenge penza ya vrai Inozubi ne force rien azo forcer loko moko te carrière ezo kene très bien et de l'autre côté okomona kaka mutu azo s'installer ye moko azo s'installer omona mutu abeti concert na ye soit na stade moni peza ke concert na abeti yango bien te abeti concert na stade comme abeti yango bien te ba critique tango eleke bele ayembaki te image et lumière ezalaki te abetaki mpiaka omona kaka mutu akovanda kaka kimia te akovanda kaka il faut aluka kaka na zongela kaka concert wana zongela no pa mutu akanyaza te yo zongela no kaka concert na yo po mutu to ayebi ke obetaki no bien te eza nango likambo kobomba te eyebani nango ke concert moko ebetamaki na stade ezalaki nango bien te kobandela pe eza pe mabe te bandela kaka okorige babisika oyo obebisaki mokolo biso tokosimba stade wana wana bokozongela lisusu bokosasu badate ya martyr po mokolo biso tokobeta tokorige bokozongela kaka po bino toyebi bozala kimia te depuis bomonaka Inozubi azaki classé na Fondation bo weleli boke koluka de partout bon négocier ba classé bino mais biso quand même tokobeta ngo liboso na bino Inozubi akozala premier artiste akobeta na Fondation mtako sabino te akobeta le 26 juin na Fondation oyo ba star rebelle ya monde bazawana akobeta bongo wana le 29 mbalamoko à États-Unis. Ouais, faut bon na penza que l'espace kakaya il y a une semaine penza. Quand na juin l'espace kaya une semaine mtazo beta 3 concerts. Ya blague ta 3 concerts pe ya minene net le 29 juin boy na Park Plaza. En États-Unis. Bino boye bakaka kolobela Bercy, Adidas Arena, U Arena. Salle où il y a plus de 20 000 places. Salle où il y a en États-Unis, il y a plus de 20 000 places. So bino bolingeka batanga Bercy, batanga Zenith, batanga Adidas Arena, batanga U Arena. Tout développer, tout ça bah les photos de tout ça bah j'ai une photo développée quand même mémoire. Bah tata na bozo landa ba kosa bino, bozo tika na ignorance ya makasi. Ba sali ya minene za na France. Ba sali ya minene za na France te. Salle Oyo Park Plaza, les États-Unis oyo Inozubi akobeta le 29 juin. Et à salle il y a plus de 20 000 places. C'est plus que Adidas Arena. Plus que Adidas Arena. Et la capacité moko na Bercy. Nini Ako Arena. Capacité moko pe na Arena na biso bazotonga na Martyr. Ya même capacité. Na juillet
akobeta l'issue des concerts wana oyo badate ezana, il faut bien préciser eza badate oyo to retenir nan pona cahier de charge na biso selon emploi du temps ya Molodoy. C'est ça. Pour boss azana makambo ebele azo tia badate par rapport ya emploi du temps na ye. 6 juillet wana kozala bongo na Suède. Wana ezape festival ya munene ekosangisa pe ba artiste ya minene ebele. Eza ba festival moko ya mike te o ba bengi soki na Burkina Faso te, eza ba festival ya minene esangisaka ba star ya monde. Azala na les filles juillet na Suède. Le 26 juillet akozala bongo na Finlande wana na Allemagne. A Finlande wana pe mama na festival ya minene. Ya minene. Ouais, na Finlande na Allemagne. Bon, kuna na Allemagne biso moko toyebi po toyebani. Na Allemagne kuna staff ya minene ya ba griffe du tigre. Iza kuna neti griffe ya mukolo azaya na wana. Griffe ya mukolo. O nazo pesa mbote na musika. Do ye moko azana na staff mobimba ya Afro Congo eza wana. Donc eza blague te po billet déjà ezoti kama ye moko déjà to solaki. Ndenge ba billet ezoti kama déjà kuna na Allemagne. Griffe ya mukolo ye moko akozala wana en personne. Wana le 2 août en Allemagne, le 2 août lisusu. Donc en tout cas griffe ya mukolo vraiment ya kodondo na leader kuna ya mona kolemba. Do ba griffe ya Allemagne boza ko sepela. Des dates en Allemagne. Ba griffe ya Allemagne en tout cas baza ba chance. Des dates. Ya blague ta. Le 2 août en Allemagne lisusu, le 16 août wana en Espagne à cause de la première artiste ya kobeta en tout cas to salaka 16 août à Salabongo en Espagne. To ko préciser que eza concert na salle de fête na restaurant mais concert do à la première artiste ya kobeta na France na Espagne. Mais déjà beta na Madrid na 2020 2019-2020 abeta déjà na Madrid. Oui. Et puis à part tourner Oyo, faut boyeba tant abimisi et peu calcul déjà beta kina no concert VIP $200 na Rotana Oyo et refula ki bato. Do espace ezate ba billet sili bato ba telemi ba place sili bato ba telemi Oyo grand mopao azalaki nanu azalaki wana ambiance ezaki total. Ambiance ezaki total Oyo a présenté épée calcul a aimé ba chantier ba bilan zéro ba bango kakate ba c'était donc il équipe très bien. Programme ezabongo ba répétition yo continuer kaka leader azabongo na répétition en coulisses na groupe Afro Congo pour na ko préparer tournée. Répétition bongo et pas naie et les canango très bien avant to ya ko batisa ba date mususu. En tout cas rien à dire, Afro Congo toujours number 1 o ba griffe bino moko boyebi bozala kaka patient ba date mususu ko ya na yebi oyo boss azo préparer titam ça préparer ma bord moko ya bien pour na bino ba griffe awa boyebi ka yaza mutaba surprise bozala kaka toujours concentré et beaucoup zabilo ko na bino ya bien. Tukozongela kaka pona kopesa bino ba date mususu pona kopesa bino ba information mususu par rapport ya évolution ya Afro Congo. Je pense ezalaki mo analyse muke oyo il fallait to partager na bino ba griffe po bino boza oya biso o basutena ka biso sa bino ba griffe soto zate
Tangwana ba griffe na pesi bino ba mbote. Ba DG Minos ba exaucer ba mbote na bino. Wana Fabrice Camera ba mbote na yo na pesi dada wa taifa. Ba mbote lisusu na griffe ya mukolo depuis Allemagne ba mbote na yo. Mbote na vient nga bienvenue beya. Déclarant ya munene na yo po Njili na pesi ba mbote. Wana tukutani malasima. Ba griffe. Bye bye.